Mbote bandeko balanda ya Canal King Télévision. Mingi penza émission sur terrain de katoyo kana. Pour nous, bango trop rendez-vous et tout ça makaka. Toto sakaka sur terrain tout saka rendez-vous naé. Il y a chaque mardi, na rediffusion mercredi aussi sur notre chaîne na YouTube toujours Canal King Télévision. En tout cas, le lot vous allez voir que toza penza mosika, toza quelque part na zanga morote. Lili Maleka pété grâce Dieu mité mais nazana ndeko moko ya kin 24 ndeko Nadine bon pour ye nangande to sali déplacement toloba na commune ya Ntele elongo na élu to pe mopona mi ya commune ya Gombe mwana mboka a Romeo Mudisi na ende to kosola masolo maike a bokoyeba to ye kosala nini pepo na nini to sepe to ya na fief électoral na été bien que c'est un élu de la ville de Kinshasa. Mbote ndeko Nadine Mbote ndeko Mifi. Voilà tozo ben honorable ya Romeo Mudisi na yende tolingi to betali solo penza ya mokolo ya lelo. Mbote honorable. Mbote Mpanzi sango. Honorable Romeo, ba bien que ça élu ya commune ya Gombe. Ceux qui pensaient sengela ki na biso to solana to kwa ko solana na commune ya Gombe na fief électoral na yo. Mais to ye awa na commune ya Ntele na fief électoral ya honorable Kate Mutinga na Clovis Samba on appelle Mbote à penser. Pourquoi? To ye na fief électoral ya honorable Kate Mutinga o ngana benga kaye Fumunkentu. Honorable Clovis Samba oyo azali lokola sage. Donc symbole toye awa, je crois que ezali symbole na biso africain, ezali symbole a bokoko. Yango na ye pona sepela le 30 juin na kati ya Zamba. Na Zamba oyo tolobi na kati ya ferme, na ferme Maspa. Tokosola na bino toloba citation ya mboka ndenge tobandaki avant 1960 na ndenge tokomeli na ngonga ya lelo oyo. Rapidement honorable obete biso pe kali solo ngo o sala bilan 1960 2021 obete biso li solo ya bila yekolo Congo démocratique awa depuis tozwa lipanda nini échanger nini oyo moni to pe mbongo na Congo to pe mbongo na ekolo ekoti. Merci mingi mama Mopanzi sango na ndenge pesi ngai mituna oyo tuni ngai na kondimola yango na lingala na koloba boye tozali lelo oyo na 2021 toiti kokokisa 61 ans ya indépendance donc lipanda oyo depuis tozwa na 1960 elingi koloba boye avant indépendance na 1959 c'était comme en 1960 tozalaka na turbulence politique ezalaka makasi na mboka ya Congo pe na mboka ya Afrique avant tozwa lipanda yango na kopesa bino exemple ya ba parti oyo moni esalemaka na biso lokola ba africain ba parti solidaire africain pesa oyo tomonaka ezalaka na ba papa Cleophas Kamitatu ba papa Kizenga ba papa Longe Chifele oyo kozwa ba doyen na biso bazalaki ba papa Masela ba papa Charles Dion Kenambel. Historique avant indépendance création ba parti wana oyo esalemaki ba bako ba nse oyo monek bimisa ba MLC lelo oyo kozwa ba parti oyo ezalaki ya ba Konakatsu ya ba donc lisanga wana nyonso wana tant to yeko koma na 1960 yango nde na ba force vive nyonso wana basanganaka yango pona ke tobunda tozwa lipanda. Mais ce qui otali na ba projet oyo bango bazalaka na yango avant 1960 ezali les mêmes projets oyo biso lelo oyo na ndingisa ya mboka na biso Congo tozobundela oyo etali soko tali parmi les 5 piliers oyo bango bazalaki nango etali éducation etali l'eau etali électricité etali logement etali oyo nyonso etali social. Donc au lieu to avancer mais biso tozali na kati ya korekile. Pourquoi? Par rapport ya ba dispute ya biso ba politiciens au lieu que mboke kende liboso mais biso be tozwa na kati ya kozonga be sima wana ezali nini
tozali na kati ya kofrene développement oyo ya mboka parce que soki totali muto oyo abotama na oyo akokisi 61 ans na mbula lelo oyo je crois que ezali prise de conscience moko munene yango moninga na yaki na kati ya zamba na kati ya ferme pona kozwa inspiration oyo tokotala ndenge nini tokobanda komba oyo tokobanda lelo parce que tozali na rekil eza munene makasi population azo souffrir pasi eza na mboka soko tali ba condition oyo lelo bato bazo maintenant ezo senga ke biso moko to lingana nanu amour du prochain ya biso ba congolais totika nanu oyo etali o ngai nazali mutu ya IDPS ngai mutu ya PPRD ngai mutu ya MLC ngai mutu ya INC total obe intérêt na général ezali intérêt ya population na kati ya ndeyo ba divergence wana to komi soki na ba 800 partis politiques 800 idéologies na mboka ya République démocratique du Congo donc 800 idéologies on ezali lokola 800 makanisi donc mutu azana makanisi na ye obe ekosenga ifu tozana makanisi moko toyeba ndenge nini chaque président oyo akoya mpona kokamba mboka Congo to soutenir ye to accompagner ye parce que soki la Bible dit toute autorité vient de Dieu autorité nyonso oyo akoya il faut ko accompagner parce que soko accompagner ye nzamba ko pambola soki accompagner ote ba angelu ya nzambe pe ba ko combattre yo. Mwana mboka honorable Romeo na kolanda ndenge uti koloba awa mutuna etuna makipande komifi ya lobi 61 ans après indépendance ya RDC ba avancer nini au remarqué isa significatif to reculer to avancer mais otalisi okoke koloba o lobi que to avancer te ya solo tozo zonga be ko zonga sima mais yo en tant que politique en tant que congolais et lo konyo ko proposer pour que Tomeka un peu quoi avancer changement et quota mboka vraiment ils à la peine à so indépendance to vivre vraiment indépendance dans des gars solo. Je crois que na ba démocratie nyonso soko tali na place oyo uta na niveau ya grec ba niveau ndenge ba banda démocratie na bango bazali na mai oyo bango bakumbela ba démocratie na bango na ndenge ne bakoma na Grèce antique ndenge de place ba démocratie e banda ozomona lelo na mboka na biso tolongwa nanu ba karkan oyo eza na kati na biso ba politicien ngai nazali mutu songolo ngai mutu boye parce que chaque courant wana ezo créer moi flatterie moko boye ezo créer moi ba courant moko boye ezo pesa freinage pour le développement ya mboka yango komona kana ba mboka oyo ba démocratie evanda na ba niveau ya ba France na niveau ya ba États-Unis okomona kuna ba mboka na ba parti politique eza ebelete. Donc, on a ba parti, on a ba démocrate, ba républicain, ba ebi que non, tout ça pour le développement, moi pour l'intérêt ya biso ba congolais. Mais lelo oyo, tout ça la place où ya population, place ya congolais, congolais azali wapi toche wapi. Politicien moyini ya peuple, politicien moyini ya congolais. Tolongwana na bakarka wana tozala na vision totala nani tozo kende wapi witi na 1960 tozwi lipanda avant 1960 lelo nazo yebisa yo tozo sala kaka cercle vicieux même combat oyo ezalaki na 1959 oyo ezalaki ya ba parti politique yango tozala na 2021 donc avant l'indépendance est égal après l'indépendance exactement parce que soko tali na ba parti politique wana soko tali na ba pesa na ba parti wana soko tali ba les 5 piliers ba programme na bango ya ba gouvernement na bango okotala kaka oyo biso lo tozoluka mais tozonga batu totala place oyo towiti musika tozokende pe musika ekozala soni pona biso lelo oyo pays lokola République démocratique du Congo oyo tozali na kati ya centre ya Afrique à manger eza pona biso eza lokola luxe. Pourquoi? Bolingo ezali te, haine ezali, jalousie ezali, bakuba ezali, bakomba ezali, oyo boy. C'est ça la congolaise kokita. Soko tali ba idéologie ba parti wana nyonso. Soko tali IDPS, PPRD, ainsi de suite. L'idéologie na bango ezali la social-démocratie. La social-démocratie, c'est là où résident les intérêts du peuple. Donc bazali na ba fondement moko. Totika koyinana, je crois que tozonga nanu totala nanu identité na biso ba congolais yango monaka Mobutu tanga vandi sala ayeko lobake recours à l'authenticité do bazonga nanu soko tali authenticité tali programme oyo Mobutu atika wana okomona makambo ebeleza na kati ya ouvrage wana ebele ba secret za na kati ebele donc na pesi ba Congo
napesi na bakinois nyonso ya ville ya Kinshasa na bakinoise nyonso napesi bango bonne fête de l'indépendance do yika mpiko na prière o ezali mboka na biso ezali mboka o Lumumba tika mboka o Kimpavita tika mboka o musée Laurent Désiré atika mboka o papa Etienne Tshisekedi atika mboka oyo oyo babundela Congo batika toyeba ndenge nini ba développement na biso et soki totali na mosika komba ya Kimbangu abunda makasi pona mboka oyo papa na biso Kimbangu abunda makasi donc na litu wana nyonso wana bamulele Pierre babunda pona mboka parce que mulele Pierre biso doza lokola ba descendant ba mulele Pierre rébellion banda na mboka na biso zoyoka na idiofa chez nous a idiofa donc biso no doza lokola ba guerre donc banda kuna donc bato ba kotsa mabula liboso banda vraiment ndenge na hôtel mais la régime banda chez nous a idiofa oyoka mulele Pierre en 1979 donc totika ba sentiment oyo biso toza nango totala mboka tozokende wapi moni ngai lelo oyo na ko réfléchir ndenge nini na kosala suivi pona makambo ya betan kotala bangulu kotala oyo nyonso ezali pona kosala bilanga pona peuple ayoka ndenge nini na kolia mwa lipa. Voilà, chers téléspectateurs, tu changé chapitre, tu changé chapitre, tu longo la masolo ya indépendance awa siko honorable Alobaki aye ko fêter 30 juin awa pour à réfléchir bien boni to éviter to yoka enan honorable o réfléchir bien ndenge nini ka awa we cop na ote po bino ba politique na ba to bosimba mbongo boya kana ba ferme boya kana ba place moro to yebi bino nde bosalaka to éviter oza ko réfléchir ensemble pour la population congolaise to yebite pour na vie na yo moko et ta famille ou comment c'est omoni na biso ba bantu nature soko moni place to telemi ozolanda toza lokola na kati ya oyekei na nord est ouest ozolanda place oyo tozali toye mpona tokanisa ndenge nini tokoki kobongola makambo mpona lobi na yango baoyo mpe bakobunda bitumba oyo tozobundela babunda ngo na bakondition moko ya malamu elingi koloba boye na cadre ya ONG na ngai oyo ezali ECDR ezali éveil de conscience de réflexion et de développement mpona ya mboka ya Congo parce que ezali ONG moko ezali national ezali ka na kati ya ville ya Kinshasa te ezali na niveau national soko ke na niveau ya Grand Bandundu okomona ngo ke na Équateur okomona ngo ke par-ci par-là okomona ONG wana et na ONG wana tozobundela mingi par rapport ya prise de conscience na biso ba congolais tozotala oyo etali bilenge jeunesse parce que lelo na koki koloba 85% ya jeunesse na biso baza ba chômeur bazo passer ba vie moko très difficile soko tali lelo oyo ba veuve oyo ya biso ba papa ba kenda batikala bazana ba condition moko difficile soko tali ba oyo pe bazali ba orphelin bazo passer ba moment moko très difficile soko tali ba oyo ba bengi ba shege do bandima ko zala ki shege wana volonté na bango te zaka circonstance moko oyo sala ke ba koma ba shege yango ngana tiki bisengo nyonso oyo ezalaka na Gombe lelo peut-être na kovanda na place mo boye ndenge na moni baninga musu batikala bavandi bazomela whisky menga na zungi na kati ya zamba na zungi na kati ya nani na réfléchir ndenge nini tokoko bunda bitumba oyo pour que bato wana pe bazala utile na société. Wanjango déjà osali nini po ndongo lobi na ba explication na yo osali déjà nini o déjà eza palpable hein? Je crois que l'apport ya ONG soko moni lelo betan ozomona ezali ba impact visible ya ONG soko moni porcherie ezali ba impact visible ya ONG to uti likolo kuno moni makala ndenge nazalaka nazana nga muteki makala wa nazana ngai député te nazana nga muteki makala soko moni wana ba camarade nga muteki makala. Honorable, par rapport à la ONG, Obeti c'était mingi sur la jeunesse. Pratiquement, et l'okonini sala ou bien autangi porcherie, autangi baitang, est-ce que déjà main d'œuvre, il y a jeunesse wana, ils a déjà awana kata baby loko pona ko sala misala na porcherie par exemple na étang ou bien na ne bandité aux anano na ba préparatif. Je crois que na principe nanga ba préparatif ezali soko moni ba oyo atelemi elenge wana azali ebe jeunesse atelemi tozo former bango
toza pe na atelier à Ménigérie oyo pona ko former ba oyo pona oyo ko la musala donc makambo eza ebele eza na niveau ya njili eza na njili na kopesa bino pe bo kene bo mona ngo makambo ezali ebele omoni eloko oyo tango bozo sala tolinga makambo ko cha makelele ebele te ah biso to sala keloko avec beaucoup de professionnalisme héros dans l'ombre ngai Roméo na ngai héros dans l'ombre donc misana ngai za toujours je suis héros dans l'ombre c'est comme ça donc ba surnommant on a 6e des humanités benganga toujours Roms héros dans l'ombre c'est comme ça ils a lito ba papa na ngai ba famille na ngai ba parents na ngai ba oncle na ngai nde ba formant na politique tout ça la politique a makelele te tout ça la politique ya ba action moko o ezali a impact visible pe ya ba stratégie ya haut de gamme. Honorable kolandisama na ndenge ya vision ya ONG ngo beaucoup plus aux a penché côté ya jeunesse mais ba maman pe bazali ba maman maraîchère ba maman veuve est-ce que l'eau monte na angle wana pe pona kosunga développement ba maman isa. Merci beaucoup. Par rapport au ito soulevé, ba maman veuve, je crois que par rapport à ba maman veuve, tous allez dans un projet où il y a prise en charge na bango. Je crois que tokiko bimisanyo sauté na etando oyo tozali nango. Tozo kende molo avec le temps, je crois que bobandoye ba action oyo kozala impact visible. Déjà dissipé par rapport à ceux qui malades yo ezala quitté Covid ya 3e vague tozanango. Tonga tozadea te évoluer to komi musika avec Dieu nous vaincrons tozo kende malembe maman veuve déjà bazana programme na biso déjà oyo kala mingi te tokosala mwa ba geste oyo ezali parce que soko tali maman veuve ndenge eza wana tozana quelques maman veuve to encadraka soko tali tant beaucoup ti ba makala wana ba eti kolongola donc misala wana ezali ba maman veuve mutu bazala kosala yango donc ne fiscal so azina quantité makala wana ke koteka ko permettre pour libota na e à vivre. Motuna mususu ndeko Roméo avant na passer micro et pa ya ndeko nangai mifi ONG bo bénéficie kana ba subvention bozana ba soutien ou bien bozaka kana ba propre effort na bino bien pe mbongo ya ville ya Kinshasa epoza député oza élu oza mutampia kate oza mutanzala te ou soit ONG ezana ba activité esalaka déjà pour ekotisa ka mbongo afin que mbongo wana permettre bino pe ko avancer ko sunga jeunesse ndenge lobi. Je pense que depuis to bandali toyo ONG tozoa subvention mon côté tozoa aide mon côté na kotanga soutien na biso d'abord ezali d'abord topesi merci et pas ya maître Masela ou azo soutenir biso dans l'ombre topesi pe merci et pas ya sénateur Masela ou pe azo soutenir biso dans l'ombre bango mibale wana nde bazo bunda pour que ONG ezala les deux là ou bazo bunda pour que ONG ezala. Honorable siège ya ONG ngwezap tobetaka lisola ONG siège ya ONG ngwezap. Siège à ONG Zana Gombe, l'avenue du marché numéro 16, quartier commerce. Comment faire pour accéder soit à la population locale nationale mais là ceux qui baillent qui noignent so basepeli ba ko s'adhérer et quoi comme le sungambote. Je crois que adhésion ezali to sali sortie officielle na noté. Ozolanda donc ne bozunga à pied levé donc sortie officielle to sali na noté. On a anticipé. Donc, pour anticiper bah événement déjà, sortie officielle les à la calamité. Je crois que vous avez un carnet d'adresse à ba maramunion se dissiper. Pour sortie officielle tout ça n'a noté, sortie officielle les acquis prévus le 28. Il y a moi oyo par rapport à maladie nabiso ya Covid et sali pour que bah arrêter bah rassemblement il y a 20 personnes et ça les mal sous-souté. Et ça qui prévu tout ça dans on a Fatima. Compte tenu la 3e vague to sali en route, je crois que beaucoup de stratégies dans toza ya kobomba yango avant que tobimisa parce que ça à niveau national. To na Changu, to na Funa, to na Lukunga, to na Mwamba, to na Équateur, to na Katanga, to par-ci par-là. Présentement, en attendant, nous avons des gens sur les autres salama, ceux qui osent embabattre toujours. Et présentement, nous avons combien de membres? Kopes effectif ya ba membre na télévision, je crois que ba membre basé belé. Wana ezali politique interne na biso ya ONG, tolingate tozala mabiloko ya ba superficiel topesaka ba idée oyo eloko tozo travailler, toza na kati ya terrain to makasi.
to makasi to pesa nombre te hein po ba dongolo miso pe bazali sika honorable bo pesa penza ba membre na ye ko pesa effectif na bango abi ba dongolo miso bosani ba tricher siko honorable l'idéal ya ONG na yo eza mingi penza otala makambo etali masolo ya ba porcherie ndongo to lakisa biso wana po kala mingi te ba imboka bolanda moi to betaki na honorable tota ba activité ba salaka ozala mingi basé ka sur yango ou bien makamsu pezali mama mpanzi sango tozo kende na yo poto gagner temps je crois télévision ezangonga eza na tableau o ya ba grille ya objectif nyonso ya ONG okendo mona yango. Honorable, c'est pas tout le monde au baïbo tanga. Ceux qui biso tam suto tanga na li français to comprendre. Yonde otali sabiso zela. Tozali na côté Italie. Prise en charge à jeunesse. Prise en charge à jeunesse. Tozali na encadrement ya ba désœuvré. Tozali na ko encadrer ba maman veuve. Tozali na ko lutter contre ba antivalère. Tozali na ko lutter contre ba injustice sociale. Tozali na ko lutter contre o etali tribalisme, régionalisme. Tozali na kati ya ko lutter pe o etali contre autosuffisance alimentaire. Je crois que tozana ba objectif faisait belé na kati ya ONG na PSU kaka synthèse na yango. Ngonga avant tout ça la sortie officielle je crois que na ko fongama. Tellement tout ça la sortie officielle te moyena fongola vraiment boîte à Pandore ezate yango na kangi yango na système ya bloc kadena wan to baki we raté to beta li solo ya ONG to baki c'est na boîte était ça système ça indusat indusat c'est là veut dire lorsqu'on dit bloc donc ils ont le carré donc bloqué. Bien sûr, honorable na sali sortie officielle te. Honorable Roméo Moudisi. Lelo ba imbo ka bolanda yo, eza batu musupe bataka ba héros de l'ombre lokwa yo. So ba ena idée morobo ya ko soutenir yo oboya. En fait, ba idée wana il faut ezala ba idée moko ezala pour intérêt à population, ezala ba idée te pour intérêt politique. So ezala pour intérêt à population to boya te to fongo la porte na biso to yamba bango. Mais ça a été pour l'intérêt moko partisan parce que tant biso to bandia wa to kenda ko toke pa ya mutu te poto sengaye kanya ka pesa biso to banda boy eza na système ezali oyo auto prise en charge to zana yango l'homme doit se battre o ezali na Matthieu 7:7 principe na biso eza yango wana. Connaissant la réalité, yo boy, ceux qui mutumoka ko ya plutôt aya soutenir yo pour l'intérêt la population, c'est bon bien pas la politique na uto yoka o. Mais siko ceux qui politique moka yé, politique moka ça yé aya solina yo, moi je vais travailler avec toi et tout na soutenir yo. Mais au moins te que kota na ngokaka, oboya kaka to ezande li po akondi mani bo banda bongo. Et finalement boyo suka na politique, au moins te que yo moko malobano pe eto ça m'a soutenu. Na lobi boy. Omoni eloko nyonso na ba structure nyonso eza na coloration la parti politique eza la ba incident. Cela veut dire quoi? On dit toza na vision na biso, toza na objectif na biso. Je crois que tant que ça la sortie officielle, toza na ba panel na ba atelier to banda ko limbola. En ce moment-là ba comprendre par rapport à l'objectif na biso oyo kozala na ba vision na biso. Pour le moment, sortie officielle et saleminamte, tous on a qu'à travailler d'abord dans l'ombre. Malgré les 30 juin, mon côté, il faut quand même que boyo kokuta na kati ya zamba pour tout sur nabino. Je crois que tant que ça la sortie officielle, bon mon ba développement ya ba panel, bon mon ba exposition na biso, bon ma kamunyo so o ezali na kati to kofongama. Mais pour le moment, ils ont un système ya carré. Carré. Moi la mboka Roméo Moudisi to ebi ke to beti maso na yo pe ONG c'est bon bien na nyonso ya lipanda mais to beta peta mwa muke actualité pe ya mboka actualité pe ya mboka actualité ya mboka na cadre ki ya Covid ou po sinon on allait déjà faire la sortie officielle ya ONG mais et ça mité pona Covid troisième vague oye sous makasi moi message ba kinone so bolanda yo pona ko ba ko mibatela na ko ba ko panza maladie yango. OK, merci beaucoup. Je crois que malade des alliés, Covid des alliés, au monde ngane naza na mibateli, ngamoko. Système ezanini 1 mètre. Même tout ça l'émission 1 mètre. Donc distanciation physique 1 mètre. Ce que continue à l'hôpital le loyo, ba espace ya ko
yamba ba malade ezate soki to koti na ba morgue na biso ba espace ezate ba komo ko tia bato mibale misatu na ba morgue to bungisi ba lelo ya biso lelo to bungisi ba notable belé même to ba partenaire na biso o ba conseiller na biso ya ba ONG to wito bungisa bango par rapport ya maladie malade ezo exister ezali to mibatela système kaka toza ba africain to yeba kaka bio eleka ebele na nzoto conseil na pesika yango donc bio toujours système donc tozala toujours beaucoup ba biloko na biso eza naturel totika nanu ki mundele na mupanzi tola nanu bitekute kuna biso ba bilolo wana au moins le la biso kuna ezala donc to benga ngo na biso chez nous là-bas to ba quinoa biloko mukedi bankulu donc on ba biloko wana donc covid voilà te zala pe na nzambe pour ça maman eza maman état d'esprit spirituel ba o ya nzambe parce que mon moment auto passé eza moment spirituel. Les initiés comprennent. C'est biblique. Les 7 grands événements de la fin du monde. Et tangama, basingo nyoso, c'est l'accomplissement. Il y a prophétie. Vous comprenez? Tokozaba malade goya ndenge na ndenge tokokuta na basingo moko ba marque de la bête ba biloko wana nyoso wana. Tant que biso doit ba na nzambe, tu as déjà préparé spirituellement donc spiritus marambwana et musika. Merci. Tobo Sainte, hein, totiki place na reportage sur terrain. Total andingo nora balaxia biso moi quelques activités au asalara awa na ferme. Voilà, chers téléspectateurs de Canal Une Télévision, émission sur terrain, tout le monde est ensemble to vivre nabino. Boyoki, honorable Roméo Moudis n'a rappelé bino pour naba obozu biso na suka, aza député provincial oya ponama na commune ya Gombe moi na Gombe ya solo ya tanga comme disent les Kinois. Yo la même biso na fin fond. Ame biso pena na suka na commune ntele awa na kinkole esika to yoko beta masolo o to yoki ba conseil pa pesi boyoki pe makanisi na ye ayibi fia fabatu ya honorable Clovis Samba na Kate Mutinga aye penza ko fêter 30 juin. Ah, vous avez remarqué esa journée à 30 juin to yoko solana ye pour na 4 journée ango ko beta bilan ya Congo. Abeti masolo wenje to yoki na bino ensemble et puis il a conseillé pour na masolo etali COVID-19 ba imboka totosa tomi batela pour na kopanza maladie yango te. Merci Nandeko Nadine Yakin 24, merci Nandeko Fanfan le grand caméraman Yakin 24 et à mon caméraman de l'émission sur terrain Sardou Dimbu Papa Soda Okito Matayonde toko bakaka mbote na bali provincial na sa ville à Kinshasa na linga bino mingi talara na za bino. Bye.